Zéro fainéant, bobangate, ye virabino, archevêque le bobo en personne. Yo, muta baby Sabino, j'ai dit à haute voix, muta baby Sabino, Papa Wemba. Papa Wemba aspire à bassi Nabino, tout, sauf moi. Na lancé bino défi. Bon, nous avons combo ya moi sur Papa Wemba bimana ye yangai. Ngana zo moi sur Papa Wemba. Kaka moko wana pe na bout sei ana poto a part rambu kulanga mwasa ya lobobo moko boko zwate. Par contre yo papa mba spire femme na yo ti na niveau biso tutu yiba na Paris o contredire nga azate. D'ailleurs na salaki déjà vidéo na Simplice le Ouattara 13 minutes 21 secondes bo vérifier information na ye au moins du jour d'arc nga ka répliquer ngai. Tamba pekista ki wana na saraki déjà vidéo na Simplice le Ouattara 13 minutes 21 secondes petit au trésor ngando na lancé un défi petit na ngai trouve-toi ce qu'on appelle les papiers ici en Europe omoni yango luka ka mikanda omoni mukanda luka mukanda oyo akisa batu mukanda na yo bondenga laksi mikanda na ngai archevêque Lobobo Modogo a sans papier na poto, trésor ngando sans papier na poto. Na ye pas zoba ya bazoba, tout ya ba saper a monde tie. Patrick Meka yo. Nganga botsa mwasi na yo bana mibale nganga. Na video ya na otanga koma nganga. Papa mba botsi mwasi na yo mwana moko. Mena so ngai na ukosa. L'acception mwana mso yo bota awa na poto a part bana wana. Yoza mobalite oza ki zengi ya basaper tout Patrick Meka awa na poto depuis la sapa commencé ki zengi ya basaper tout boyoka na poto Patrick Meka nganga botsa mwasi ne bana mibale papa mba botsi mwasi na mwana moko bozo vérité déranger bino quoi. Je suis dans l'obligation et le devoir ya kolamusa bino na pongi ba baby Sabino acha mo photo vie nga ennemi note tokendanga na yo na Cornélie na Saint-Ouen tokoti na ndako moko tokotaka oyebi yango ya maître wana Cornélie a contredire nga batie biloko babandi bekantation nga na na papa ma vrai que vianga na kolia biloko te pona yebi makambo eloba miaka te na nga benga police na soir boyebi makambo na zoloba après na bima na bima babi na ko bima te me vanda na nini na yebisa bango nga sala biloko nga atana kena ndako ya mutu. Donc nous devons quand même avoir minimum un respect dans ma tout bozo du kato kende na bino. Bon luka bon on sala vie na bino. Bo kende pla ba vrai pasteur ba sambela na bino. Ennemi na bino zangate. Ennemi na bino tiko zangate. Pour conclure dans sujet, il y a Ndaku. Ça fait 25 ans na bima na Congo. Et ça fait plus de 20 ans maman nga vandaka wana te bozonga ba journaliste bazonga kuna botunga batu kuna mama na balobo alongwa ka wa camp avant ndako kufa avant ndako kende ou bien après ndako kende mama nga longwa kuna bandakala. Ma mère elle n'habite pas là-bas, ma mère elle habite dans zone Kinshasa. Prochaine vidéo on va adresser mama nga vandaka moni d'ailleurs petite sœur nanga auto répondre bino calmement bi ndako na to boaka na biso yango. Que voulez-vous que je fasse? En face, il y a érosion. Urbanisme et zangaté. C'est l'État congolais qui doit faire. L'État congolais nous a un devoir en ce qui concerne le problème de l'urbanisme na Congo ou en Monaka. Bah petit nanga tout bobangate, logo déranger ba tona vérité. Bah kende misala. Balinga te na sala démystifier mon na bango. Ça perd qui zenga ko bangisangate. Hein? La vérité ne dérange bino. Je suis là, naza calme. Encore une fois, zéro fainéant en marche partout. Merci.